Mbote bandeko balandi vivant télévision ya bwanya, télévision mayele, télévision bosomi pona bayindo. Boyeyi malamu na émission ndakisa malamu. O esali makana wabino mosali tata timba maswa makoko. Autrement dit, d'une fils de Nesonyanzi la fumukusu kia munzala panda nangola. Tel père, tel fils. Na bongo totoni bino bandeko balandi bolandi malamu lelo tokolobela sujet du jour na biso mokolo lelo tokolobela tina ya kolata malamu kati na moto, tina ya kolata malamu kati na moto. Bandeko balandi na kozalaka na biso na kati ya mokili na ndenge boyebi ete tozali na mikili ebele, bato na bato, mikili na mikili bazali na balolenge na bango kolatela, bazali na ba style na bango kolatela, bazali na ba modèle na bango ya kolatela, uta bakoko na bango. Ndakisa mikili ya Asia kuna tomoni bango pe kuna bazali na balolenge na bango ya kolata. Modèle na bango toyebi yango malamu, loposo ya mosaka, loposo jaune, bazali na lolenge na bango kolatela. Toyi na mikili ya Europa na loposo pembe bango pe lokola bazali na lolenge na bango ya kolata pe lolenge na bango ya ba style oyo balataka. Okei na mikili Moyen-Orient na monde arabe kuna pe lisusu bazali na balolenge na bango ya kolata. Pe lisusu toye awa na Filika biso pe bayindo tozali na lolenge na biso ya kolata uta bakoko na biso. Et talatina ya sujet du jour na biso mokolo lelo pona ko talisa lisusu tina ya kolata kati na moto. Kwete moyindo lelo azali moto oyo abungisi lolenge na bango oya bakoko na bango balatelaka, lolenge bakoko na bango ba modèle bakoko na bango balataka lelo bayindo bakomi kobosa na yango. Talatina to kolamusa lisusu makanisi ya bandeko bayindo pona koyeba kolata malamu. Ndina bongo na kozalaka na biso na kati ya mokili na biso bayindo bakoko na biso balataka na zoyebisa bino balataka penza. Ba molato ezalaka ebele o bakoko na biso balataka. Tozali na ba molato ndakisa na batata o ba molato bando pesa bango lokumu kozala na bango kati na mabele ya Filika kati kozala na bango moyindo. Ndakisa tozali na grand boubou oyo ba misusu babengaka bazin. Ndenge boyebi grand boubou ezali molato oyo babengaka 3 pièces. 3 pièces. Tozali na bato oyo balataka yango. Référence tokoki opesa ya Fumu Nesonyanzila molato na bango balataka wana ezali molato ya lelo te. Uta bankoko na biso 3 pièces ezali na nzambala, ezali na kati na yango na bubuto chemise pe na pantalon na yango. Yango wana nde babengi 3 pièces oyo ezalaki vraiment molato ya lokumu bakoko na biso balataka. Tala lelo molato wana ezali penza ya kobunga pona komona bato balata wana bayindo esengeli kotanga bango moko mibale to misato. Tala lolenge tobungisi culture ya bakoko na biso ya lolenge oyo bazaka opesa bango lokumu. Tozali na molato lokola tunique oyo ezali bubu. Bubu ezali elamba oyo bakoko na biso balataka. Bubu boyebi yango malamu elata makana pantalon nyonso okoko lata yango. Olati yango obimi penza solo mobali ya lokumu. Tozali na elamba lokola safari. Safari ezali ba molato oyo bakoko na biso balataka. Ezalaka utakala. Mais lelo safari biso bayindo tobungisi style wana ya safari. Tokanisi lisusu kondo Laurent Désiré Kabila oyo bayaka kokundola lisusu molato wana ya safari. Mais lelo molato wana ezali lisusu kobunga. Tozali na molato lokola abakos. Abakos ezali moko pe ya molato oyo bakoko na biso utakala balataka.
awa lisusu toyeko kundola lisusu mémoire ya Kondo et Mobutu Sese Seko mokonzi ya kala molato oyo epesaka bango pe lokumu epesaka bango bokasi tozalaka pe na molato lokola ba chemise na biso bakoko balataka ba chemise oyo babengi ba chemise simple ndakisa chemise oyo ya bino mopanzi sango balati hein ezali chemise simple ezali modèle couture bakoko na biso balataka kala nde na bongo na ba molato ndakisa na ba mama pe bazaka na ba molato oyo epesa bango lokumu valeur ya ba mama na ndenge toyebaka femme africaine bazalaki na molato na bango oyo lelo ekomi kobunga na ba mama molato komo kobunga na ba mama tokei na molato oyo ba mama na biso epesa bango lokumu ezali liputa na kati ya liputa wana basalaka ba modele ya ebele oyo epesa bango lokumu ya ebele ndakisa libaya ezali molato oyo ba mama epesa bango lokumu babengaka ngo pe lisusu 3 pièces parce que libaya pona kolata ngo malamu esengeli kolata ngo na maputa mibale nde bomona ke oui ya solo mwasi ya valeur bakoko na biso balataka mais lelo molato wana lolenge wana bakoko na biso balataka ekomi kobonga na ba mama na biso talatina toyeko lamusa lisusu makanisi ya ba mama na biso ya Filika ba mama na biso ba Indo ba mama na biso ya Congo tala lelo lolenge okomi kolatela tala bilamba oyo bokomi kolata minzoka nde bakoko na biso batikela biso ba molato oyo ya lokumu libaya molato lokumu tangu nengo alati libaya azali nengo lokumu lelo molato wana ekomi kobunga na kozala na biso na kati ya mokili tozali na molato lokola popo ezali elamba o bakoko na biso balataka babanda obenda ngo tai ezwi bango malamu bakolatela ngo na liputa maka wana balolenge bakoko na biso balatelaka epesa bango lokumu makasi potali vraiment nengo alati popo na ye na liputa na ye moko akangi yango malamu kuna azali kotambola nazoyebisa bino bandeko balanzi azali na kimia nyonso tozali na molato lokola blues ezali moko ya molato pe bakoko na biso balataka oyo lelo na ba mama na biso ya kilelo ekomi kobunga ndoka nde blues tango lati blues na yo malamu ozwi liputa na yo tomi bale pe olateli yango obimi mwasi ya lokumu ba mama bandono lataka liputa kaka te ba manola tapena ba jeep mais jeep nini oyo bakoko na biso balataka jeep ya lokumu jeep oyo babengaka ndambisa eza lolenge ya jeep oyo ezali ya ba plus tokanisi bozo sosola ya mulai wana ba plus ndambisa bakoko na biso babengaka yango lelo eske ba mama na biso lelo bozoyeba lisusu bakombo wana bozoyeba lisusu ba molato wana oyo epesaka bakoko na biso lokumu koleka pona nini tokundeli sujet na mokolo lelo parce que na mokili na kozala na biso mingi na mokili na biso bayindo tozali na pasi mingi mokili na biso ezokenda kaka comme tozali kaka na balibebi na ba malédiction na mabe ebele mais ba malédiction wana ba mabe wana ezouta wapi kasa ezali to biloko ezali te soki osaleli yango akeko renforcer ba anticorps na yo o bazotonga nzoto pona koboma ba destructeur sikoyo biso mundele asali nini ti asalelaka biso ba filme ti azosalela biso azopresente biso bizaleli oyo moto mwinda kokomela agent destructeur aza pene ezaleli oyo kopesa soni wana sikoyo esengeli ya kobombama yango wana sikoyo ntango moto azokola tata mokeli ayese bo ozokola nano komi na age ya soni te mais soko komi na age ya soni tata mokeli akosala ete bien sûr toza na bambasi mais
po bango pe bakokola eza na sorte ya suki moko oyo ebotaka mutu na kati ya nzoto po epesa soni yango ekopermettre mutu ayeba kose couvrir moni po asi akomi na age akoyoka soni sikoyo na age wana ekomi mpe age ya mosala age oyo mutu akose reproduire mpe age ya mosala mais sikoyo nini tozovivre mutu akomi na age wana ebongi amizipa malamu make kolata kolan alati doni expose nzoto na ye mwana mwasi expose nzoto alati so bozobenga soki ni bafesi soki bafesi mais dese ya nzoto ebombamaka na kati ya bilamba soki si okomi na age oyo ekoatire bato mosusu baya vers yo yango wana bato basengeli balataka bilamba ya minene oyo ezobomba dessin mpona dessin wana soki ezobima ekoatire bato metala evre mundela yelie ya kisatan alati col nzoto mobimba dessine alati cycliste tolo libanda nsima nyonso libanda akeko expose nzoto azokende otambolaka botala nzoto estce nzoto siko evre oyo aza koexpose yango te evre ya soni ifala bomba nzoto mazwi soni abimisi libanda botala nzoto na ngai tala tolo ndenge eza bombe etala siko kuna ndenge ezali tala nyonso ndenge ezali mais ekopesa mbongo te soko osali bongo ekotinda bana mibali balanda yo bongo te ntango bakolanda yo oyo bakoyela mpe maladi baye nango oyo bakotikela mpe zemi ya kimia kei ezali oyo bakoya abotisi yo mwana mpe akei oyo mpe bokende olongola zemi mpe mwana akufi bazali zoka eza na eloko moko bosengeli koyeba komona bolumbu ya mwasi eza lisuma me bato bayebi yango te mpona nini baza koexpose mwana mwasi na kati na ye azali mopesi mapamboli mpe mopesi masuma eza na balolenge mosusu kotala kaka mwasi boye ndenge atelemi boye mwasi agumbami alingi azwa eloko nsima ne kaka komona yango eza lisuma mobimba azobwaka donc mwasi akoki kogumbama te kasi fo akita po azwa eloko etangami te na bato mama mokolo lokola atanga yango te ayebi te siko toza na mosala monene mpo mwana ntango aza moke moboti ayebisa ye omoni soki olambi fufu zouta wapi bana bazali kobotama bazokoyoka susu te bana bazali kobotama bamakambo ebele mwana azali nano elenge ya moke me ye wana kuna makambo ya ntina te bamama na biso lelo mpona kopesa toli na bino bamama mingi na bino bamama ata ko biso pe batata kolata na biso lelo ezali malamu te me tokende nano mingi na bamama na biso paske babungisi kilti na biso bayindo kozala na biso bayindo molato oyo bakoko na biso batikelaka biso bango baprefere na bango lelo balataka molato oyo uti na mikili misusu oyo ezali adapte mpo na bango kuna na kolata na bango kozala na bango bazali na malamu bango ta balati jipe suki penza na kaka na se ya sima na biso wana bazali à l'aise bazali malamu mais oyo elongo bani te na nengwa na biso ya filika na mama na biso ya filika alata mais lelo tozomona yango na leini bimaka kaka na ndaku na bino bimaka libanda ya ndaku na bino 2 minutes eza musika okomona nengwa wana alati yango azoya na jipi pasola tina katikati ya mopende imagine tina katikati ya mopende ndenge bayombe balobaka bibio vanganda nyonso libanda siko nengwa ndenge wana mama ya ndenge wana jeune fille ya ndenge wana na molato oyo alati wana esere ye makasi edesine nzoto na ye mobimba tala banzoto ya basi lolenge ezalaka parce que nzoto mwasi ezali nzoto lokumu ezali nzoto sacré esengeli ko bomba kango malamu
kasi soki ozali kobomba ngo malamu te nde valeur nango esilaka. Tala ndenge ba mama na biso Kongo bazo kosilisa banzoto na bango valeur na ba molato oyo bazali kolata lelo ya kilelo molato elvi nzoto la mama ndenge amikomisi na se toebite tokoloba boni ba mama na biso ya filika na bongo batata oyo bazali komona molato wana boni makanisi oyo bobalusi kati na bango. Metala œuvre mundela yelie ya ki Satan alati kol nzoto mobimba dessiné alati cycliste tolo libanda simanyonso libanda ke ko exposer nzoto azoke notambula kabotala nzoto. Est-ce que nzoto siko œuvre ya za ko exposer yango te œuvre ya soni yango zomo na lelo viol na Afrika ekomi ebele po molato na biso ezali longi lingi na biso te bomatine pe mutuka esika moko bofandi esika moko na moto pe lokola alati kola tala mama esika okomi ozolata kola mama yo wana pe obimi e mama wana azali mosi ya libala me alati kola bandeko balandi tala Afilika lolenge ba mama na biso bazali kobosa na kaka te boyindo na biso mikasi bazali kokumba mababe bilakeli ya mabe ozo salaki mokolo na mokolo tango nyonso bozali kolakela mboka na biso Kongo. Nzoka eza na eloko moko bosengeli koyeba komona bolumbu ya mwasi eza disuma me bato bayebi yango te mpona nini baza koexpose mwana mwasi na kati na ye azali mopesi mapamboli mpe mopesi masuma eza na balolenge mosusu kotala kaka mwasi boye ndenge atelemi boye mwasi agumbami alingi azwa eloko nsima ne kaka komona yango eza lisuma mobimba azobwaka donc mwasi akoki kogumbama te kasi fo akita po azwa eloko etangami te na bato mama mokolo lokola atanga yango te ayebi te siko toza na mosala monene po mwana ntango aza moke moboti ayebisa yo moni soko olambi fufu na biso Kongo mokolo na mokolo batata na biso bamakanisi baluka bango azokanisa eloko mosusu me ntango amoni bongo echange makanisi ntango kobongo le makanisi ekotinda ye wapi bamama na biso ya solo femme africaine azali mwasi lokumu émission lelo sujet lelo eye kolamusa bino makanisi pona kozongisa lokumu na bino na esika ezalaka oyo tomonaka lokumu ya bamama na biso bayaki panvita banengwa nzinga kolata na bango balataka kozala na bango bazalaka babatelaka banzoto na bango jipe ezokende kino na se me lelo ya kokamwa bandeko balandi bamama na biso vraiment awa toye kopesa bino penza toli tango bino bozolata bongo bana bino bozobota génération ozo ya lobby ekozala ndenge nini bamama ya lobby bamama ya 50 ans bamama ya 60 ans bakozala ndenge nini tango bino bamama ya lelo bomikoti na kilelo pona kolata kilelo na kozanga kote ya bana ya lelo tala lolenge bozoko bungisa bozoko bebisa mokili na biso bayindo bozoko kumba mababe bilakeli ya mabe kati na mokili na biso ya bayindo batata pe lokola kolata batata lelo ekomi moye te balobi ke non voilà fona lata veste yango nde molato lokumu mais veste lelo nazotalisa bino ekomi molato moko eza lusu lokumu te parce que tozomona miyibi bazolata veste bazoko détourner ba millions de millions balataka veste molato wana ezali lusu molato lokumu te parce que na oyo alataka grand boubou lokola fumune sonyanzila oyo tango nyonso baza wana pona ko teya bayindo lolenge kolata ezala ba mama na molato nyonso wana totangeli bino babana kolatela ngo na kitambala na mutu
yango bozomona biso banengo na biso ya religion africaine kolandela mateya oyo bazwakana ya biso mokonzi chef spirituel na biso Nelson Nyanzila tango nyonso okomona femme oyo azali na kati ya religion africaine azali kokesana na ba oyo bazali na ba mangomba mususu parce que mangomba wana effectivement yango bozomona mabe ezali ebele po mingi ya bandeko bazali kolata bongo bazali na ba mangomba wana nzoka nde ba mangomba wana ezali ba mangomba oyo ewiti na mikili wana kuna oyo kuna pa na bango balati bongo baza bango normal papa mama balati na bango sous-vêtement baza na bana na bango ezali nango normal mais pa na biso awa ezali libabe ezali bilakeli mabe tango bozolata bongo yo tata ozomona nengwa na yo mwasi na yo mama na bana na yo azobima lati kolan yo osepelaka kolata bongo mais tango abimi wana boni oyo bakotala ye bamakanisi oyo bakotinda epa ya mwasi na yo ezali positif to négatif toyebi te ekokoma pe tina esika ke bake koderange ye lobi kaka lobi bandeko balandi na telemi sika na telemaki wana noka mama moko azoleka azobeta maboko mibali bazobanga lisusu te mwana oyo vraimen azolingana nga mama boye mais akolinga yo te ndenge nini natali mama wana molato alataki nzoto mobimba ezali ko dese nyonso ezali komonana moyindo femme africaine mwasa lokumu na yo eke wapi tala vuva mu television e manaka oyo ekozongisa bayindo na esika babungela émission ndakisa malamu na sujet tozolobela mokolo lelo tina ya kolata malamu kati na moto na bongo bandeko balandi émission makambo malamu eumelaka te makambo malamu eumelaka te télévision ezalaka ngonga ba oyo nyonso bazali na mituna bazali na ba conseil ya kopesa ba numéro ezali na se ya télévision na bino bobenga bokozwa biyano na bino pete kolata malamu yango ezomonisa kibomoto na yo tango bamoni kaka molato na yo bamoni ke non oyo azali moto ya kokola na bomoto na ye na makanisi na ye oyo azali moto ya kokola na makanisi te oyo mama oyo azali mama me na makanisi azali kokola te azali papa me na makanisi azali kokola te nini ezokolakisa kaka molato lati mama na ngai molato kaka olati wana etalisi ke ozali kokola te me awa na nzela émission oyo susi tozali na yango bayindo bakola na makanisi bazwa conscience mpona kolata malamu bolata na boyindo na bino bamolato ezali ebele to tokotanga awa tolata boyindo na biso yango nde bavaleur na biso ekopesa biso lokumu oyo esengeli mpona kozala na biso awa na Afilika kasi kolata ya oyo ya batu euti na mikili misusu nde ezokumba pasi libabe nyonso ya mabe kati na mokili na biso ya Afilika pe ya Congo matondo mingi bandeko balandi émission na biso ebenzi penza suka na yango kasi tokozanga te kosukisa kotonda promoteur ya chaîne Vuvamu Télévision pwete Vuvamu Télévision ezali télévision ya ndakisa awa na Afilika pe awa na Congo oyo ezali kotalisa ba valeur ba programme na biso ezali oyo ezali kokumba boyebi ezali kokumba bososoli ezali kokumba kozongisa moto na kozala na ye na bomoto na ye pwete mokolo na mokolo kozala ne kati ya mokili ezalaka malamu kino mokolo kozonga mokili ya molimo nde totondi fumu Nelson Nyanzila pona chaîne oyo bodisposer e ya kopesaka basango ya malamu boye pona nini te tokende kotonda directeur général na biso ya Vuvamu Télévision Nganga Ngunza Bokiti Bota ekotala ba réalité te likokisi nde eza motuya toki lisusu kotonda pona nini te na oyo apesaka biso bokasi penza oyo esengeli tobengaka bango double brassard
Kilandi Serkab Toya Makiese vraiment matondo mingi pona bino na nyonso ba soutien boyo sala pona biso soki bolanda biso malamu ezali bongo na lisungi ya équipe technique ya Vuvam Télévision basunga biso malamu pe bongo ya bino présentateur ya émission ndakisa malamu Tata Timba Maswa Makoko, autrement dit d'une fils de Nesonyandi la Fumukusu qui a la panda nangola. Tel père, tel fils. Botika la malamu pe ko koba kolanda ba programme na biso Vuvam Télévision oyo ezali mateya ba conseil pona kozala biso mokolo na mokolo. Botika la malamu.